makambo mosusu comme la rabiso na vie to baraté et uti wapi et belé l'autre zomona bakoma baveugle batu mosusu pe abotama normal mais lelo akoma lokole katana mosusu lelo bakoma maboma alors et belé pe l'autre zomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre mosusu lelo ba maboko katana bango bandeko mosusu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga parler mais azongi bo akutena bakuna na butu bakotisi ependako nyonso wana ezanini réalité ya vie. Désormais chaque jour à partir à 18h bokozwa émission na bino réalité ya vie. Réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu Sarabino FM télévision et la Rabino Marambasika. Réalité à vie eza émission oyo bo banda ko découvrir ba histoire vraie ya bato akuta na ba vie pour que et puis ça biso maele ba obiso to tikali to ba ndenge nini to ko vanda na vie. Merci balandi ya FM télévision quand on na epsaki bino que to kitana quartier ya lokole katana toujours quelques témoignages. Bon, bien bon to kutani pe na ndeko. Bonjour ndeko. Oui, bonjour papa. Est-ce que na lokole katana besoin ba relation ni bino? Oui, ba relation c'est belé, ressentir belé donc on a pena azavé, aza grand frère, ndeko na famille na ngai. OK. Donc ndé boye donc mon peut-être ça la boye attends mo so mo nango okolela. Mais c'est un soutien pour faut soutenir et c'est moi bien. Et c'est moi bien donc peut-être ça la donc on dit maté comme toi ça là. Est-ce que bino boye ba avant kata lokole? Oui, il fait la chose animateur, ali normal. Animateur pendant il y a orchestre animateur normal pendant boy à ça be événement fort mais papa m'a coûté dans la vie de ser bakate lokolo ni agana ba simo boy tellement ba lamse esprit ni alma suna boire ko na mai ndi mo concentra ndi mo se be événement respecter ça la kana boy tango akwela ikuwa lokole katani wana azaki ne bino ba ta quartier na yo bo santaki ne bozaki ne komona vraiment bozaki ne bien mais lokole katani ba kati lokolo. Bon, toi qui bien t'es parce que tant on ça là qui à sauter dans le pont boy le côté est dérangé bah qui l'hôpital il y a Kankokolo de ces bakate le colo il t'a boyaka voilà il t'a boyaka mais gloire à Dieu n'tamba suma gara c'est faut bakate le colo les deux quoi pas souci comme ma boye soni comment boye soni mais tant que suna le oli kana maiba nyo soye maman boye et non machiki to komba mo ta bo mona le vient bien le kuma aebana le collecteur animateur et ça rabino ndenge ndebo le mona micho ele ça na plaisir parce que non pour azona souci non atona mpandi non très bien a concentrer pena o ezali parce que événement on va beke na boka parce que nous événement animateur OK à ça événement fort et tu as match lobby équipe nationale na kermesse événement c'est l'option ça lobby ils vont au CP là donc atona souci na ko atona mpandi donc concentrer pena o ezali conseil no pesaye a Hollanda aussi koyo so ko pese conseil mo boy mo na moi des fois mo pa na e ko conseiller à partir ya émission au FM nini réalité ya vie bon venanga dans des fautes souci na ngazanini ba tu ne ba soutenir et ba pese makambo ko na makambo zo comprendre ana des fois mo tellement mabete arabie na mutu nyos tout avant d'arabie na mutu nyos tout dabi o leki o mukolo o yaya o bona boy OK. Merci beaucoup. Comment nani? Comme en Norvège ngola. Norvège ngola. Merci Nabi que tu vas nous rejoindre ça là bien. Ce peu l'autre aussi le collecteureza grâce nae na même ce titre kutana le collecteur na passe ça. En tout cas, merci mon frère. Nabi que tu rejoins et ça sous bien dessus. Ouais, merci. Kitoko, merci beaucoup. Merci Balandia FM télévision car on est FC Bino émission Oeza réalité à vie. Donc tu rejoins la réalité à vie à bateau. Tu suis ça que tu vends tu solino tu quittes sur le terrain quand tu quittes tu kutani pe na moko na bino animateur lamba lia tokoyati. Bonjour tata. Bonjour. Boni. Elle dit que toujours en plein air carabou donc brusquement na habité na votre micro non? OK, merci. Ah lamba lia. Ouais. Na habité. Relation ni besoin na yo na katan loko. Bon, le Kolekatana, c'est mon grand frère. Il y a français énergie quick. Pour tout le monde, on a quartier. Ouais. Tout ça, quartier, mon corps. On a fait un Kassavubu. Il y a fait un Kassavubu. Donc, Aza grand frère, Nanga. Aza artiste et Mboka. Aza reconnu dans Mboka Oyo. Donc, vous avez une relation bien. Vous avez un comportement dans le quartier.
lokolo ekatana soki ke bato balobi ke ase comporta mabe eza nango mpe kaka mokili mpo mokili ya mpe moto aka na batinere mabe moto mosu akoloba mpe mabe na yo mais bosola te bosekoza mpe te bon aza mpe motu aza parfait te aza na mabe na ye na balamu na ye mais mpo na nga aza grand frère moko bo aza bien mpo na nga toalaka me bien tovandaka l'aise soki ya moke eza topartage soki mpe eza nango te tovandaka na biso na même morale donc aza pena grand frère na biso tolingaka ye mpe mingi na ba art na ya salaka donc esepelisaka mpe biso baleki na ye mpo nga mona wana loleki na ye. Très bien. Okay. Merci beaucoup na balandi ya FM Télévision. Merci na Nef balobi 0900 Nefilenda Alambalia Yeyo donc Lambalia Yeyo. En personne okay. Toujours, je salue aussi en passant le président VTT Vidé Chimangachi Panda. Voilà. Le président du club Les Aigles du Congo, toujours Licolo. Artiste, catalogue Zolanda, si Europe c'est conseil moi mouké. Moi ma bien mon pas naé, moi erreur mon pas naé, mais tant que petit naé ou conseiller que non, vétika il ko sala zalabo caméra ngo résultat là. Bon, comme conseil, on a repéré sa grand frère Nanga. Ezakaka a désespéré. Très bien. La vie continue. Vie ezaka pour na biso bata dema kolote. Ata ipandera lokolo moko bongo vie pe ezapona e. Voilà. Donc a désespéré a mona makambo tout normal. Banguna ba rozala ba luka ba ndo kitsae mais a désespéré ça toujours fort. Otolinga e mingi. Donc az artiste venait à mboka. Tolinga e mingi na peseka conseil qui a désespéré na vie. A sous-estimé que ndenga za lokolo moko. Donc az mutuka tsabatu. Voilà. C'est un peu ça. Un mot pas fan club nao batu balingara Lambalia Togoyate. Moi quelques salutations moi 2-3 personnes et ça là moi bien. Mais balobi qui est ba ça tandaki ke ba mono na kan mais ba moniote iloni c'est pas ça qui pour ba moniote na kan. Bon tozaki na préparation na mbola loge biso tout na ba animateur tout ya mboka. To gende préparation. Bon et ça quand ndenge mambo oh toi voyager ka mambo de ça là. Beaucoup ça peine la préparation mais il faut voyager. Voilà. Donc dès la voyager qui était ça dans côté que oh ba fininga oh tenonté. Et ça quand qui ba ninga ba visa soit qui na passeport nga visa soit qui na passeport. Et on a tigala qui on a souhaité bon ba bonne chance. Mais te proposer que ça bien et simbi dans côté et couper le pété danger donc bambo te ka ebele na ba fan nga wa tout ba linganga après si bambo te pas madame Nanou Akinda. Maman a boboto, maman a boyambi, ou met la mère. Mambo te belé na ba samouraï nyonso les aigles du Congo. Voilà. Le président Vidé Chimanga, mambo te belé à trop, le président Mondo Limbenga, coach Topira et sans oublier chef coutumier, coach Merveille Kadi Makombo. Moi na e. OK, merci beaucoup. Quand on est ça nous continuer tout ça na Kasavubu na quartier ya akata lokolo toujours lukabaya ya obayeba nae karandenge zalara nefi yang 0900 toujours ensemble abonné munene ya tata bonjour. Bonjour papa. Tout munyo awa na Kasavubu est-ce que boyeba na akata lokolo? Akata na lokolo asa président Nangai. OK. En plus, il y a beaucoup qu'on avait fait déjà avec lui. Oh. Oui. Naneni? Je suis sûr. Vous êtes animateur? Naza animateur. En plus, na TikTok, beaucoup de gens na Lili Niao. Oh, Lili Niao ndeyo? Voilà. OK. Yeyo. Bon, avant de côté non que Lili Niao. Il s'est sonné akata lokolo za neni na quartier. Akata la lokolo tozwaka na quartier. Lokola akata na lokolo photos pour zakaye. Mais ce que tozana makasi ya ko sponsoriser te. Très bien. Tozana bato ba ko sponsoriser biso mais biso moko tozana nzela ya ko kutana bango te. So to kutana na bino to sepeli makasi. OK. Lili Niao so botunie ayebi nani akata na lokolo so botunie ayebi Lili Niao. Nazana spectacle na moko so bomona ngwana. Bokomona que tozalaka pe na nani na katana lokolo na Lili Niao. C'est moi-même Lili Niao. Lili Niao zela. Avant que tu aies un spectacle mais à katana lokolo azarana est bien quand même. Aza bien makasi. Malgré bisonyo stokomela mai ezaka mai. Ou bien cigarette ezaka cigarette.
À part ça, tout ça a billet dans les bords. Ok. C'est la biso moi lo mo to ba ke o be za le linya o to kutena yi. Ataka animateur amboko sous. Malgré président nga akatana lokolo azate. Voilà. Mais bozo zwanga ngai moko le linya ou naza si présent. Voilà. Na kopesa bino plaisir. Voilà. Wana ezana no ibandeli. Mais ya bie ebandaka nano boye ya bomwana ezali ya mokolo pe ezali nakobanda ya bomwana mpo tokóma na ya kimokolo ya bomwana yango wana ya bomwana kokola ntango na bandaki kokola nde nabemisaki oyo Zéro neuf, ça au moins ma mambango à 9 yang. Au moins la mambango. Les en tout cas, très bien. Yipsa biso, ba difficulté ni beaucoup tanango na monde bino ya animation. Ba difficulté belé eza pona tomona kaneti toyebani te. OK. Tozala na posa toyebana po bato pe bazwa pe biso tomona bato mosusu bazo sponsoriser bango bakoyela bango ata forme talanga nano bokuti ngai naza au boulot naza na musala mais ata na lati na kolata kaka kitoko te mpo na faute. Très bien. Oh na lati eza tene ya musala bomona mpe mamboko na ngai nazosala musala nakataka bapina salaka basina mbloka ya mituka. OK. nakozala mpe sponsorisé avec gouvernement mpo naza mama na maître ya Congo mobimba ya Kasavubu te ya Kisasa te mais ya Congo mobimba mpo naza na biloko moko boye nakosala esala pays mobimba kitoko. Très bien. Yo to zoyo émission no mo ba yo to ngaka to eba par rapport ya evandeli ya kakata lokomona ne lokolo na quartier mais ndenge expliquer biso en tout cas to lukayo na bike lo za première fois mais za dernière fois te to zoyo ko émission na yo moko ndenge to zui lambalia to yate ye to jeka na nzazo le kabometo kangiye to sala interview mais to lukayo pe yo pe to lukayo etake animateur ya Congo to ebiti est-ce que ça moi eloko moko loba eloko na koloba mpona visibilité ngai na président nga na alambalia toza kaka place moko. OK. toza bato moko toza différent te toza ka esika moko soko oluki alambalia ozwi ngai ozwi akata na lokolo. OK. Soko ozwi akata na lokolo ozwi ngai ozwi alambalia soko ozwi lili nyau ozwi ngai ozwi lambalia ozwi akata na lokolo. OK. C'est que nous sommes toujours assemblés et à la même commune. OK. Kasavubu Masombo toujours présent. OK. Très bien, c'est bon. Merci beaucoup na banyo sur FM Télévision. Merci na confiance bo pesaki biso. Merci to comme na suka émission na bino ya réalité à vie. Tozwaki akata lokolo abeti lisolo boyoki ye nenga lobi. Alors, émission oyo eza pona bato oyo bazomona kendeti a désespérant na vie, a so eloko osala te, akoela kumbo boye na vie na ye. Émission oyo eza pona bino. Ndeko oza na histoire moko ya pasi ozoko kozwa nini solution te. En tout cas ko hésiter te benga biso na numéro oyo eza na écran oyo. Donc na se ya écran benga biso so rota biso na portable, na tablette, na ordinateur, na télévision numéro oyo eza na se benga biso au soumettre biso problème oyo eza nango. En tout cas to hésiter te to ya vers yo to rendez-vous to ça na émission. En tout cas bo mesa na émission oyo bo s'abonner na chaîne na bino FM Télévision. Merci na pasteur Jacques Kafoua pour na soutien na yo pour la chaîne. En tout cas merci beaucoup. Merci na Préfina na Sima Caméra. Merci na Jimmy Boyembe na bo santé le croyable Miran Kiavu. Merci pour na ba conseil na yo. Merci na 0909 yang ya machine. Nefi Lenda, merci na en tout cas à premier abonné à FM Télévision. En tout cas bolanda émission na bino réalité à vie Bokozala décité. Merci Tokutani. À la prochaine. Makambo mususu comme la biso na vie to baraté et uti wapi. Et belé l'autre zomona bakoma bavegle batu mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokole katana. Mususu lelo bakoma maboma
Alors ebele pe lelo tozomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre mususu lelo ba maboko ekatana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakuna na butu bakotisi pe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie. Désormais chaque jour à partir de 18h bokozwa émission na bino réalité à vie. Réalité à vie eza émission oyo chaque fois tu vis Rabino FM télévision et la Rabino Mwambasika. Réalité à vie eza émission oyo bo banda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakuta na ba vie pour que et pe sa biso mayele ba obiso to tikali to ba ndenge nini to ko vanda na vie. FM télévision Kima King Kaka. FM télévision Yaboye jamais ezala toujours.